tika kombe longio na benjo na basi yaya kofana binoke ça fait 3 mois. Nous saluons notre héros national, Armand Tungoulou. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Nenkongo. Germany, Tina, Angleterre, Canada, Tina, USA, Kitangambo ya Brazil, Bandimi va combattant, Bilombe se va cubana, Bandimi va combattant, Banani va produite, Nandema ya combattant, Lengo yo topobola, Tambola mboka nyaso, Telema peotuna, Akuluba, Tenge ya combattant, Lengo yo topobola, Tambola mboka nyaso, Telema peotuna, Akuluba, Tenge ya combattant. Mobuna walonga te, na mabele ya Kongo, esengeli boya tosangana,
Mela ekolo yokombatanga telema komoko ezanga te na mabele nzambe apesa oyo mboka bakoma fongola tala tiko esanga soto malili namona kaka neti na filme bakelukaka misusu bakelukaka misusu bade bamisusu baza nakati ya lopango bakosi ya lopango wana seka imepi wana c'est là général vraiment bien kuna c'est Jean Paul tout le monde général kasasa kam général kota en train d'entrer dans le lopango moko Jean Paul babimisi bango kuna te bango boy tu vas bien te pomanga te mama leba biloko babimisi bamisusu mama na ngai baza tala ebele me babotaka place biso toyeba te bacriminel mama baopete bango yo wana aike wapi anakisala oitataje bapede vraiment batile bapede motokoeza kote bapeta ezabe immeuble on est logé par criminels ba bon la vie à Kinshasa. La population est sunga la police n'a dit que récupérer ba monyo se babata maki. Et ça c'est que vous êtes nani. En fait ça me veut na si, ça kanani. Et tant qu'on a que mata, comment la population tombe, c'est trop na ville à Kinshasa. Et que d'accord le Congo va souffrir comme très important parce que la gâteau mon fils ma gueule du sang non il doit parce que la gâteau mon fils est-ce mon du père assez moi à la captage on a comme un single ba quand ba innocent gérant honneur dans un problème pour une occasion bah il est belé comment ça peut criminel de tirer arme on va tomber là qui va tenir la canda dans le coco il y a peut-être qui massage taliboso avec massage qui va pas sauter
le lopango wana biso tomona bango te toyebanga bango te mais baleka ope chaque jour babeta bango vraiment surtout ya basi là on peut eleki chaque jour et comme il est à la recherche l'autre jour on a montré qu'il y a une fille moko ya 22 ans ah bakata bango bakata bango ya mwana bakata bango ya mwana bina batokota bataxi botala ate jaune ya mwana zela na filme bino ya mwana ebima na kati ya lopango non ke mosusu wana nde wana autorisation na yo oyo ke moko ya banki na ye oyo azokonfirme crime wana yo moko oyoka ye ces deux banques, la première banque et la deuxième, c'est la zone 50. Pour ces deux banques, le conseil provincial de la police de ville de Kinshasa prie toute personne victime qui reconnaîtrait ces incidents ici présents de passer à l'état-major du commissariat provincial de la police de ville de Kinshasa, précisément au groupe de lutte contre la criminalité de yo tika ko bomelo ngyo toro toro ni Makani mtakuwa leve batwe
autorisation na yo oyo moko ya banki na ye oyo azokonfirme crime wana yo moko oyoka ye ces deux banques, la première banque et la deuxième et la zone CNM. Pour ces deux banques, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa prie toute personne victime qui reconnaîtrait ces individus ici présents de passer à l'état-major du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa, précisément au groupe de lutte contre la criminalité des stupéfiants. Quand Poutine parle, tout le monde écoute. Fachi Béton, le garant de la nation. Ayo mesana kokunda kuluna, ayo mesana kobotola na nzela na koya. Quartier Kapinga à la commune de Barumbu. Mademoiselle Bekwa Lusala Laetitia Téléma, domicilié sur l'avenue Tali numéro 29, quartier Kapinga à la commune de Barumbu. Mademoiselle Lofemba Olaya Splendide, domicilié sur l'avenue Kalembelembe numéro A20, quartier Mozido, dans la commune de Barumbu. Bakani, vous devez lever ma jouée. Ils chassent. Ils vont m'éjailler. Bakani, vous devez lever ma jouée.
na benjo na bati yaya ofana bino te moko ya bato oyo babomaki mwana na ye mpe lisusu na kosenga autorisation na yo po ete moko ya banki na ye oyo azokonfirme crime wana yo moko oyo na ye la première bande et la deuxième c'est la zone 50. Pour se défendre, le conseil provincial de la police de ville de Kinshasa prie toute personne victime qui reconnaîtrait ces incidents ici présents de passer à l'état-major du commissariat provincial de la police de ville de Kinshasa, précisément au groupe de lutte contre la criminalité des stupéfiants. Quand Poutine parle, tout le monde écoute. Fachi Béton, le garant de la nation. Ayo mesana kopunda kuluna, ayo mesana kobotola na nzela na koyina. Quartier Kapinga, dans la commune de Bahungu. Mademoiselle Bekwa Lusala Laetitia Téléma. Domicile sur l'avenue Tali numéro 29, quartier Kapinga, dans la commune de Bahungu. Mademoiselle Lofamba Olaria Splendide. Domicile sur l'avenue Kalembelembe numéro A20, quartier Mozindo, dans la commune de Barumbu.